Bienvenue fidèles internautes de Alma Congo TV. J'espère que vous êtes très nombreux partout dans le monde entier en train de nous suivre. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes très reconnaissants de Dieu. Merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'être sélectionnés parmi de vivants. Parce que beaucoup sont morts. Si nous sommes vivants, c'est pas parce que nous sommes très intelligentes que eux. C'est pas parce que nous sommes très belles ou nous avons de l'argent. C'est juste par sa grâce et sa miséricorde que nous sommes vivantes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes vraiment très joyeuses d'être parmi vous. Comme on dit toujours qu'à la coutumier de notre espace, dans chaque royaume, il y a toujours un roi. Donc, on a royaume Alma, roi Azaka Moko. Donc, royaume Moko, le number one, le numéro 1. Le PDG Ali Maïmona, Moutoumoko bien, papa Moko simple, papa Moko doux, papa Moko humble. Donc, de plus que ce monsieur, je me tue. Vraiment, aou melana wende na ye, azalaka kaka po bolamu na ye, ezo salake, aou melaka na se ya mondo. Vraiment, là, tout le monde a déjà équipe soki vandi soko moni mabunyo eza posé eza grâce na ye moko le directeur le DG Firé, un homme vraiment digne à son nom. L'air tout le monde a un grand monsieur derrière lui, il y a toujours une grande dame. Tout le monde a déjà on a la femme légitime madame Nicole, donc conseillère principale ya fondation Alma. Donc so boyango sali mokili na yo na batu na yo parce que biso to batu nzambe loko nzamba zo régner na kati ya Alma. Donc nyonso ya biso ezaka nzambe. Vraiment je suis là entouré avec mes invités, le jeune moko boy donc boko tunanga ba bayebi te. Donc je suis là encadré avec 3 bons garçons. Déjà déjà souple déjà prêt à inviter nanga on a déjà nanga la moni lenge mobali moko ya kitoko on a souhaité déjà bonsoir Patrick Sandouk. Bonsoir la Benjamin. Nanga lisusu na baluki ye babenga ke dadi hein? Donc papa ya bomo ya mwana mukiye donc on est déjà mutu moko pe lisusu malamu on a souhaité déjà bonsoir dadi. Bonsoir ma sœur. Yes kaka Joël mutamakambo oyo na moni déjà na ngambu na ye papa Joël na parasi ya batatu. Bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir. Vraiment, chers internautes, je suis là entouré avec mes invités. Invité nanga baza ba jeune au bazo évolué na kati ya groupe maison mère. Na groupe maison mère baza particulièrement na département ya groupe ya ba chancelier de Weranson. Chancelier de Weranson na bisona bino peut-être oyo toza pena na chance ya koye bango te to linga to ye balelo chancelier de Weranson ba contribuer ka nini na kati ya maison mère. Rôle na bango ezani parce que baza ba jeune. Mais c'est Sandouk to moni bino le loto yambi bino étant que ba jeune o bozo lité bozo bunda pona maison mère mais to linga to ye ba participation ya Sandouk na kati ya maison mère ezanini. Non biso ba chancelier bon pona kozonga ne bandele ba chancelier to utana na les fidèles tozara ba fidèles ya Weranson après kolonga ba fidèles on est heureux comme ba chancelier donc ba chancelier zara ka juste comité de soutien et orchestre, il y a Igwe Moko donc tous on a pour nous soutenir moralement, financièrement, donc on a marambou tout. Juste juste pour nous soutenir Igwe le roi de la forêt. Merci beaucoup Sandouk. Natai nangambu ya dadi toyoki Sandouk alobi que les chanceliers bozala ki ba fidèle de Weranson le lobo comme les chanceliers. Pour l'année les changements combo na ezaka quand même groupe pour changer combo ou eza groupe eza divisé bamsu batika na combo msusu bamsu bayi na combo msusu. Non, eza même groupe T. Ezaki même groupe na seul président Yemoko Dr Ige Malungi mais esenga ki tokabwana ki bana mai pe batikali côté na bango o tobinga mikolo ancien combattant et côté ancien testament quoi. Donc ancien testament tikali biso ndesiko nouveau testament les chanceliers de Weranson. Donc c'est ça. Joël Yokoye Bisabiso, Toyoki Sandouk alobi que comment les chanceliers date a confirmé biso que Ancien Testament, Nouveau Testament. Joël Soko Yokoye Bisabiso, raison et ça là qui est comment Nouveau Testament, Ancien Testament parce que même Bible et puis ça biso différence wana il y a Nouveau Testament, Ancien Testament. Parce que tout ça pour ça toyeba Nouveau Testament il y a les fidèles de Weranson, là Ancien Testament il y a chancelier. Pourquoi différence ni ça là qui est boka bwana bongo. Ezalaki na moi makambo moko ya mikie ndeka la Bible dit loboko moko so ememo na lisumu il faut katango donc ezalaki ke tokomaki na moi ba incompréhension moko boye
yango esengaki ke tellement majorité ya groupe tozala komeli sous fusion moko te na bato oyo batikalaki mokie yango topréféraki tobima na biso libanda tosala les chanceliers bango loba batikalaki na vision na bango bacontinue biso mpe tocontinue vision oyo biso mosusu tokomaki komona donc c'était juste ça mais na ndenge mabe te bafrère na biso nyonso toyaka mpona leader moko mais tokomi nde bavision moko différent yango esaliki bango batikala biso tokende. Merci beaucoup pour l'éclaircissement na groupe le chancelier de Ranson boyo kindenge bango moko ba expliquer vraiment tokozala kaka basé na sujet wana te mettre ba sanduku ba jeune bilingi lokwa bino na kati le chancelier de Ranson selon de bato balobaka groupe maison mère eza groupe ya ba chege ya ba bandi ya ba voyou ya ba des autres mais un jeune comme vous de vous voir comme ça ezo laksaki aux jeunes moko za timide otanga maman pourquoi qu'on préférait kozala na groupe na kati na groupe lokwa les chanceliers de Ranson ndenge selon de bato balobaka ke ni mambo évoluera la maison mère on a dit que moi Sony non eza Sony te ni mo ndeti ngai Igwe aza artiste nanga préféré aza star préféré oh depuis nazala jeune depuis nazala mwana mukie donc tant bazala na wenge musika 4x4 tout terrain bazala bango tout menga azala kumisara Igwe nazala fan ya Igwe donc na sepela na ye depuis nazala bébé na depuis nazala mwana mukie ti na ye okola na ndenge pe na ye comme le chancelier de Ranson donc côté wana Sony a raté vaut mieux que kozana mutoyo a gérer tout le monde a gérer ba chege a gérer muta vision de wana donc nga siko vision nga na kingai esenga nazala fan club ya Igwe donc yango moni na bandango depuis winge ya kalanzara fan club ya Wera tito yeko koma lelo na ba chancelier donc na fan club ya Igwe donc aza star préféré nga depuis nazala mwana muke yango na soutenaka ye nazala kana ye nazala makambo tout nasala donc nasala la rende vision na tambola selon vision na ye donc nyonso oyo à la maison mère okubeke bake fatsandu kaza facilité au sala nga ko sala na ye facilement na sala ngo pona Igwe so zaka pona intérêt ya Ranson nga na sala ngo ya nzambe te ya Wera non nzambe azamu da créer asala biso nyonso mais na CA on a ba sentiment on a makambo to sala donc so eza pona intérêt ya nga na sala ngo. Vraiment fidèle internaute de Alma Congo TV bozo yoka vraiment ba jeune abiso ndenge bazako hein comme mata moi muke donc tozo mata poto comme penda na niveau ana parce que lelo bito biso to yambela ki bango oyo tozo comme na bitu ana parce que toyoki trop étant que ba jeune parce que beaucoup plus biso awa eza lutte contre ba jeune vraiment PDG aza mutu oyo azo bunda penda pour la jeunesse ya RDC ezala dans le droiture malgré moi ba koko so ezali étant que ba ime moi maramamike mike zanga raté mais azo bunda penda pour la jeunesse na biso donc étant que ba jeune na kati ya groupe maison mère to ina na ngamba date étant que jeune na kati ya groupe ya maison mère parce que toyoki tozoyoka le makambo ezobima ebele na maison mère ebele ba de part ya ba musicien pe ezo salama ebele na maison mère eza pona nini ba de part ebele bongo na maison mère mana to ba maison mère bato bazolongwaka kaka pona nini ba de part nga golo bagi ba de part ils partout ils ont le DJ Salima l'homme pe l'homme ba musicien na epé bakenda ils ont départ mais maison mère leki obi que maison mère pena na minute maison mère azana agenda moko eza penda saturé à deux parts ya ba musicien ouais au moins que na maison mère ba départ mingi eza parce que au moins orchestre on ils a patrimoine ils ont le mot munene ils ont ce musicien Atazan en orchestre en quelque part. Vina et rêve na ezalaka habite à la maison mère. Bam souve ba roya pe boyayi asaineka une semaine, 2 semaines. Au moins donc bayaka ka pour azwara moins vitesse ya notre phénomène. Ya Igwe na biso. So yayi azu moins chance mon nguya wana abimi akomi leader. Bam sous o bayaka peut-être aye na beat moko mabe abimi pe akei akomi pe leader na ndine mais biso tozakana te to kangaka bango nyonso bazana orchestre te orchestre ezana soko ye osali musala no bien soki tana ya obima ekoki obimi to betulu maboko o tolinga te zaki oye okogisi pe tana ote me pressé salio po moninga babenge président moninga babenge leader yo pe pressé salio
obimara ok ça peut nini na donc c'est ça. Merci beaucoup Dadi. Nanga moi Joël tokoyeba tolinga toyeba na ba départ oui ça la maison mère ya ebele. Ba départ wana za kapo et fou la lisusu etaka susu Igwe de la fo. Igwe a sepela na ba départ wana pour ça la kae lisusu toujours à la une ou bien Igwe ne mutu a sala ka ba musicien o ba longwa kawana de fils qui a kozala kaka prena ye pembeni na ye a ça la histoire. Je ne sais pas comment maîtriser ça parce que le question qui départ ils ont beaucoup changé quand même système tellement trop de départ il faut changer le système au téléphone ça et le système pour départ ils ont mais vous continuez toujours dans le même système il y a toujours le départ on les a pour fou là igwe kaka to et ça la rappelle kaka historique ya ba musicien bon il logo na oki koloba pona question ana papa moko te soka boti mwana linga mwana komele koko na katsandako ils ont raté. Donc, si on a soka koli, à maturité, il faut qu'il paix à ça la paix à foyer. Papa pa yo gape sengalobi ah moi na ngana la gisa ki boye boye tala pa botelinga bakoko. C'est normal. Igwe soki atangisi bana pesi bana formation apesi bango matière apesi matière moi na pe il faut ameka nzoto libanda mais ba pekisi te ko kende ko meka nzoto libanda kende na ndenge ya bien o meki nzoto honneur et on arrête pas na moro papa donc ils ont clair ils ont normal ata to zuit to lobige mais c'est toi ndoko to so melenda kuna gombe o mona ra olala la mukia bule penga pe fona so mbanda kuna lola pona ko so mbanda kuna lola selo ezala abima afinga bon waneza sentiment ya mutu nyonso bwana lola pe sata bima leti pona papa oyo azalaki aboti mwana na ye mo kolisi mwana ye mwana monike na bona ajo na komi nango na ko bima na ngai na ki osala vie na ngai papa a sepeli nango te tout le bas peut-être dans le sens ça papa sepeli nango te mwana bimi ole a encourager mwana a mo benga mwana malédiction mwana koloka ma boy parce que pona papa ya bongo neti to ko lobani parce que mwana wana éducation oyo yaki nango kuna poza na malédiction uti nango na ndako et papa wana te soko moni papa komi ko lakela mwana na emabe papa e morazo lakela mwana na emabe c'est ka papa morazo ndoki ah papa ndoki mais entre bana na bana pe mwana moko robi manaki ban biso bana na bana ndeto kaka na ba guerre na palais na libanda po ro bando chrétien de goma mobale alongo kende o sala rien woni entre biso na biso bana mais papa soko lobige mwana za na chance te aza mal chance akendo sala lode c'est ka papa ndoki mais biso papa biso ara bongo te donc soko ki au fumanzele ça c'est quoi donc le chancelier de Ranson les lots départ dans la maison mère Isa Pinda ebele hein tous à la vraiment sincère départ dans la maison mère Isa ya ebele vraiment surtout bito banda kotanga awa to aussi ça kuba msuto bosa na bakombo na bango et comme ba polémique et en voyant na départ wana la majorité pe basali kombo Isa nini toloba donc Igwe la ko baba kenganga ta le kolisi mwana abomba toujours moi eloko moko mais on voyait comme si Igwe ye pena azana o abomba te apesa ka nepa nyo c'est pas ba musicien na ye wana zongna na ngambo Dadi mais ye au monitanga kala nani seli a boire crimo a fula talate je pense yem to boire a fula talate na yeba ki on parce que oui, souci les araignées, souci les ara, oui, panaï, tant au bima, on a matière. Ils étaient que oui, tant au bima, ils m'ont ouvert là-bas dans le baguette. Et tu en as la chance, tu as malchance, tu. Oh, comme au bien, moi, na libabe. C'est que yo mo papa aux libabe. Il y a au moins de la forêt, ce que y panaï, à peso à transmettre aux matières. Il y a un monde na ba façon nyonso musicien se retrouve na maison mère pour ce musicien est pas ouira zwaka na ba pilier azo façon azo pesa ba musicien ba lidem sous la sala ngote lidem sous la sala ngote mais ya zwaka azu pena patron azu pena mutu na mo bo metteur en scène na mo bo azu akabeli musicien abi petit sarana. Voilà, donc azarande na bolingo na bango yango mona ki soki aye azu matière abimi ake ça paye soki azana soki ayaki na vraie formation a obima asali azu récite mais soki ayaki na luyenge atangi bien te
soki abimi faut asalaka bubolole na libanda. Siko nanga masanduku to bengango to encourager ndenge ba mindele baloba qui est trop bon trop couillon parce que na bolamu ya phénomène o nyonso asala ka ko lakisa bana na ye aza papa mo malamu alakisa bana ko senga te malakisa bana ko péché mais to remarquer les loko moko c'est comme si esuki la ka mabe donc c'est pas vraiment bana ebelo bazaka reconnaissant envers ye que abimi vraiment be atatoli bolamu na exemple typique ka tozo mona ngo lelo bana ba mo kumisa na bango batumsu ba komna bana ba voisin ba komna ba ko envier bango na batumsu tandis que papa na bango moko azalo ka beta tolo pona bana wana c'est comme si wera aza toujours payé mal par rapport ya bolamu o ya zo sala. Non, moni bien fait na mokili nzambe mtafuta ngo. Ezate ke soki osala la bolamu. Il faut que bazongi solo bolamu. Non, akozongi solo pe mabe mais nzambe mtafuta. Mais ne fût-ce que même reconnaissance. Moni tina ko lo ba place on eto bisi o utolo ba ke bana na biso bato musu ba mo wela bango ke o bana na ngai boy. Ezara bien papa boti bana na ye. Attaque babimi na bango na ndenge mo ya désordre ndenga fenêtre bango igwe mo na fenêtre mais ce que dara bien bana wana ton bakei au mona ke ba émerger kitoko réussite maramtu pepele fierté wana ezonga e papa moi attaque ba lo ba mo buzoba mais tant ba ke ba sa mama malamu ba flair wana ba nozongela ngo e ba nozonga e papa pa ba retourna au CV au vanda bonne émission ba tunio papa yo parcours les années okozonga kaka te na dara na wenge na bete pa igwe boy CV wana et bimsada igwe grand et comme c'est d'amour né donc ba tala ke bana union so ba rabana parce que moni ba papa o ba ke papa mo ki sita alani ki sita bana et tout ba bimaka ba kitoko za la raté ba ke bo echege kuluna bani yango mona so ba papa mo ko envier bana bani ngata la mwana masa na ngana bana ba patron bani faut mena ko matana comme ça mo bana na ba camarade na mais en soyez mo ko ibike ngani na za boye bana nanga basala rien yango mona siko ba papa bongo ba papa mo il faut ko condamner bango trop na obeta ma sete magaza lo neti tatungeleka wala na domaine nini tatungeleka na domaine ndule oyeba tatungeleka te non na tikala oyoka aza chef orchestre kota vandi tatungeleka miyebi ve jiboro ami yebi donc ve wana azo sutukela bana na biso moi za ndeni o sutukela bana igwe pona nini yo moko mobenga bana no ba malchance pona ni obenga bana ba malchance ba doro ba neti ba mignon abram yo benga mignon abram malchance mignon abram c'est un artiste talentueux ibi ko bina ibi ko yema makambutu mais papa ozo chance te ya refula ye ozo chance te ya repese bénédiction donc tellement yo ko transmettre loko wana te pa bana na yo yango moni bana ba ko telenga na so moni neti abram abetika mo 2 semaines na la samba ya beti na kermesse ya la samba banita lelo Abraham banzembo komo kanga bani pour no mona ke aye côté ya oh zelana no malembe nanu oh donc mam no so Abraham sala ka ya 2 semaines le gana maison mais tanga yeka beta tourna na la samba soko tunie moko ebisa tanga ye talaka benga lobi il faut no mata na podium wana na ba podium wana ndimte pambola ka bato mkola mata na podium lelo Abraham do mona je ba vecha iba olela dans les grand artiste le roi Shaing na Congo na boya mais abimi aleki inaperçu pour nini koto zala susu kokola pe ba sha pe ba koli te papa eloko nyoso pe ka ne bandeli pe suka sha arenyaka pe na ba série azalaka Shaing azaki promotion mona ba tilapia ba JDT ba donc ya zaka ma série ba zela nanu tilapia la musique azalaka tilapia mbisi mo muneno ebi ete mama Mbisi chante notre pardon tous allons na sanduku mbisi akomi na rôle nini mbisi akomi na ngosusu na ata musique c'était siko tala na artiste no so balega na wenge o babungela po biso za biso to za ba généraux les chancelier donc soko bungi to bungeli yo siko moni siko muto babungela igwe so tala siko na parcours na ba mission so balega wenge muto mo ala munoro gaer boetila pia oui bien so zonyo weba donc cha la promotion mona batila pia ba grand chanteur mais cha les cas inaperçu donc on comme les là te faut na zonga et pas ma papa a pambola rabana donc on moni kala mingi te o mona ke to betsa cha na la samba aroya mabwe papa pambole tanga ko bima o mona borne au simba donc igwaza na 100 wana donc soit lobby le loba po na yo e ba ke simba to beta exemple ba Robin Robin a bêti 3 vocales. Mais mon ram de Kanga. Parce que tant à Longwe. Talasco, Robin on s'en a Congo. Olobani. Ba Fabro.
Fabo même pas promotion mona ba shingi mais baza batu ba mais Fabo père mo pa bunga ka fa père mo pa bunga oh lelo so to zo to sali mo rectro sima peut-être aye ko mo ko reconnaître comme bo papa le ki bazali ba papa kulutu pe bazali mais c'est rien na pas boya ka père moi na koza abimi na ya bosani ya bungi mais tanga yo vanda raisonnable ba bosana source te ya moi ça là on retour lelo ta la Fabo 7 jours de la semaine et puis moi tout le monde artiste mais Fabo ya somba CD des artistes donc azamu ana biso ta bungi na yaki conscience te mo yeba ngani na zabo na zamo na igu lelo ka tilapia ba o azara na wenge 4 dernier fils elobi nango jiboro na zo komisa et dernier fils na biso wenge mais abosa na ge na wenge yengeleka wana na wenge na za ko fina tilapia c'est ngeleka yem za ko fina mais igwe na mutema mola mona zara nango azwa petit wana aya azwa tilapia wenge maison mère muta pesa chance ko sala vocal liboso na vie eza nani igwe pe ezara na présenter bo yoka kolela ya bana esa ba yoka kolela ya bu aba yoka kolela ya bana donc tilapia za mwana ya wera malgré tout nde abunga kana banzela nenga kendela siko yo papa moko bo osala rien otali mako otali depuis na bota so 50 bana ata na moko te arenia ta moko ta simba okomo welela ya bato donc moni mabe donc na pesa tatungeleka conseil tala moi bilo msinolo moni igwe za muto maramune kenda kitoko poani mwana foyer neza na c'est bon azana ma passer à rapembeni pour na conseil bana ba otanga bani mais ce que tatungeleka foyer désordre pour moi que tina orchestre ne kosimba to moni na musala soki foyer no na parler za kitoko papa bana tout baza normal maramuto le vrai tina boulot no ke kitoko sanduku tozala clair na ba musicien nyonso mineno biso toyebi baza ba famille ya na musicien moko tazangi famille ba leader nyonso mineno toyebi bana basi bana tout musika te na ba leader wa wenge babima tout monde ondie ba rami ba à part moko nem datikala ti lelo a cartonner 20 ans de succès moko da kufa siko so to moni igwe to mo dage ma Sylvie Mampata zasko tatungele ka otanga nani souvent kufana kufisi na ndeli wenge zana rebele toza ba wenge tonya toza ba wenge so combien to na yemba ngo moni biso ba milo no so sala magazara prophétie to lobela bil kinto na yemba ngo dage to ko tambola na kata mokile bongo to tuna ba wenge za se moko wenge maison mais oya wera aloba ngo kala ok na place à Joël ngali kambo na luka ngai te mutu na lobiango ezana internaute moko mta komela kinga message wana abela nga tuna na mombalo Joël yo za jeune na ta maison mère wapenda jeune komono kotala ta maison mère de salami peut-être Joël a beau maison mère zaki Joël ota maison mère na tevo zaki na moi mukie mais l'opportunité de pesa meli Joël bete sur na histoire ya wenge biso ba o pe vérité pe to loba parfois pe to yebi na biso ba ngote wenge banda na ndeni to yebi so na malgré na bo yemba te mais na ko sa ma nde to yemaka ezalaka mokolo moko e na di baboma c'est ça non Didier Masela Weranson Blaise Boula, c'est ça. Blaise Boula, Jibem Piana Basangani, Basali Wengi, Basali Mouvement. Adolphe Dominguezi, Nasele Boula Bayaka Kisama, pour pas coller le Congo. Et à Bongote. Bongote. Ce que ça au contre. Te on a lobby en haut, est-ce qu'on doit contredire Eza Yangoto Yangote. Bon, on est un vocal pour Bassa la masse à bango plaisir. Mais histoire ya Wenge, tant Wenge Bandara, Batumisu Bazalarate. Batu babanda wenge pona biso to fandana ba fondateur ya wenge batu babanda wenge Weranson Didier Masela Alain Makaba ambassadeur qui Jabron Aimé Bouanga donc ba misu ba fondateur misu ba nanzo ko batangila biso ka 4 te wana za na lobi bien e bandeli wana yaki po ba sepelisa master na bango ba Aimé Bouanga ba fondateur basé belé tangu wenge zo répéter na diba moma chanteur azalaka moko veye moko wera aza chanteur a Drumer ba misusu bazobeta na sima ba Aimé Bouanga ba ambassadeur qui Jabotala comprendre donc ve abandana Drumer wana ba uta ba chika uta interna na ba musoka ye bakangami na tinel ba beta ya zo beta ba masa misusu d'abord cher internaute de Alma Congo, s'il vous plaît prêtez vraiment vos attentions.
parce que vérité on a yoka awa na umela nga na mambango na landa na nga be mission na yoka na nga ba histoire ya création ya wenge mais on a yoka c'est pour la première fois donc na olinga ke na nga na bino to découvrir to yoka pena mwana mobalo bien bisikali na linga mema biso Joël tala pena cameraman nga tala pena ya niki bien o expliquer biso pa likambo yo lingolo ba o parce que na bi ke ba mbiaka ya maison mère baza ebele o ba landaka o ba yidon ba ratake l'autre côté donc ba yoka na nous oyo Joël azoyebisa biso na minute oyo donc na pesi bino de na bandi introduction de aboyokaki ce que arriva jour moro na dibamboma wera bazo répéter na tinel mwana mai o boyebi soi-disant président ara président ya ba musicien o bayeba na gite a utaka po ya za mwana ya Kalina sera kala Gombe a utaka classe aye siko congé na bandal et pas tantine na bango moro tantine na bango atinde ke opelenga likayabu siko tanga zoke ne kosomba likayabu na kozonga na e akutani na bakolo wenge bazo répéter obi ngape na yembarati na ya no otala aye kotala lobi asengi o yandeni ngape na yembara bo mekisa ngai we ranson obi bo sava salamu eloko moko boye toyoka mwana mai pa salie loko basandi ke tipo azana moi voix bien va ebisie kende na ozongisa likayabu na ndaku soko zongisi likayabu simoye toye bani toko sala mwana mai pa zongi mbango pa tati na zongisi likayabu aye batali ke oui esimi na mo ba bon tellement de komi na suka na congé to de no ba classe to zo ba diplôme donc to kozonga to bandi masolo me ba kei ale ba yo kozonga na kozonga na ba matsa musu banjo ba Didier Masela ba Adolphe ba Lempela ba te bele ba ye donc ve asala recrutement makasi na weni na recruta ye wana o ba binga soi-disant ngeleka papa sans chéri ve recruta ga dans auto somba likaya wala mo ginombe likaya ndo metaye ye wana ye mo pas conseil bika kuta osomba likaya buvie muta recruta a MBC na tinela dibambona bano bazalaka na tana ba mikolo na biso ba ebi événement na be ba ebi on ba na motu recruta ba e recruta ba Lempela ba Kaluji donc ba tebele ba manda chante mais ce qu'on a gagné va on a gagné mutazala mukolo logo ai banara tout le monde a tant ba guerre kotara comment se fait-il le président mutumso matana podium obetana ba musicien orchestre na yo kata concert mais soit disant ce qui vaut banda ka bibenga ka onga président onani va ndo matana podium wana ye na sazo beta concert ya wenge bango nyonso pour la kisaka yenda ka kole logo Vané tout le monde a conseillé mon papa Mbappé à son âme à Sarah Babouzo à Paris vers Katandou le dit Katango Marambo à Bouzo Bessila et Katanabe soi-disant président Zali donc Batira a échappatoire Basalara Wenge Ara et Yebanare Bakolo Wenge Basalara Yotano Sombalikayabu n'a pas de reconnaissance peut-être aux Ara deuxième musicien à Tana Bappé son moi titre moins symbolique Tika Biloba Loba Tika Biloba Loba Vané tout le monde a Mukolo Logo Simba Logo n'est bien mon ami sur bateau maison mère si le look sont bêta mais bah sous bas ça là bas 15 ans on l'a quitté aucun on l'a mbala moko beto ko mi ka ngana bima ba concert wala ba monia so bazo kende ba musicien tout na kisha za musique ya na mboko kutu ba musicien ba sakana ngolo kwa ngola te na so kinga na iso ke Robino Mundibu abeti na ngola mingi kolega soi-disant soki nani o président ya wenge yo ndimo kaka na moi 3 ans il y a 3 ans abeti ngolamba mais Robino abeti ngata ba 4 fois donc moi te kazana dans libabe kaka ya liboma donc atika makambo ya ba polémique de ato gagner azo ba KO na ba niveau tout donc abo manika saper ninga komaya cher internaute de Alma Congo TV vraiment tous ça les chaussées de rançon bozo yo kakande tozo mata malembe donc ba jeune yo bazo expliquer biso ba maramsusu o peut-être to yo kango to e bango bien te et ça le mususu déranger ki biso question déranger biso mo muki wana notana ngambo dadi oyebi na vie il faut qu'on la reconnaissance il faut to ye baraka même ko solo là et là moi ça la biso moi pas si na mikole uti koleka leader moko pe ya groupe moko to kolo ba ke Kofi Olo
Olomide azalaki na concert moko o asepelaki ko invité moninga na ye le phénomène Igwe apesaki Igwe invitation aya ko présenter na concert na. Mais chose étonnante tozalaki dessus présence ya Ranson ezalaki te vraiment et a répondaki te na invitation wana. Natala moninga pena comité na niveau wana ki asali lokasa atindeli yo. Il pouvait faire ça peut-être bouche par bouche ou par téléphone mais asali yango quand même na mokanda atindi. Et comme appelle moi na souko garder no pe mokanda ti à la veille à concert. Ndenge ya mazoya ko répondre que moya ya izate ata yo moko. Avant de répondre à la question là, on a complété dans nous maloba au général Joël Alobi. Comme ça toi général ba généraux peut-être toi trois généraux là ma bo on a biso. Donc pour la saki tuzaika azaiki leader ya kala. Siko nazonga na question là. Biso toboyaki nani demande ya vie na biso te vie na za vie na biso mais tolinga tobeta ndule wana te na moment où tokomaki po tozalaki na préparation ya ba concert où il fallait tobeta ya ba opération tonga stade et puis tozongisi la lettre bazongisi la lettre mais à la veille bovanda ki pena la lettre là to wumela ki na maison merci ce concert lobinde na poko lelonde Igwe sali non soki tosalaki à la veille parce que tozalaki sire que non togo teme ye moko président tozalaki sire que ye moko président akoaccompagner aokindi isika ko répondre invitation mais ezalaki surpris que babingisaki akebeta concert nani na mamoto tonga stade voilà donc eza makambo ya kozala dessus te kofi akufi te wera pa akufi te baza en vie donc lobi mpe bakobeta kaka bakokutana mais eza mpe eloko moko tellement Igwe aza sage selo biso ezalaka mpona koevite ba buzo ba ya ba polémique wezo leka lokola tatungeleka naza yakin lokola tatungeleka naza yakin agena okangamana matokos age kangamana tilapia so isko public ve banya ba mona po bakoma déjà olobaki lokola bango bakangami boye Igwe pa kangami na zela na ndenge me mabiso na to comprendre te dadi parce que soto yebi bien hein ba événement ngolere bandako kende dans notre grande surprise ezaki na moment ba invité ki wera ezaki pe na 50 ans moko bandako ko fêter mais fa ba fêter 50 ans d'anniversaire moko et na 50 ans na ba invité pe bazalaki bon to kama ki pe na ngamu mususu wera pa zalaki invité on ne sait pas ezalaki préparé te ebeta mwelo mo boye na ebité wana ezo engagé ngai selon conception na ngai parce que totali koto 50 ans ezo fêter mais ba invité de marque bazaki ba na maison mère o ba uta na maison mère et koto pe totali quand mon papa zaki na show moko ezaki pe sur actualité o ya bengisaki su abengisi papa donc moi guerre moko bengeke sala maté koto bana koto papa total même sous na na public ou nani te et donc de l'ordre de roi de la forêt pe muto bula amemela quand pe na ndenge na omemela na boba biso mamba ba tonga stade wana bon à part tonga stade na vrai boule to ba kinois to yebi muto asara ba plein na vrai boule donc so yikaka ki Igwe ndima iko kini concert wana yi ata ye mo kaka ko fait alinga coach sa recette bien na concert oui alinga coach sa recette bien pour peut-être nengezana we akuta a participer kite mais ils a déjà ba fan ya we déjà ndambo ba futa ba billet ba kota na concert wana soko ozalaki na vente ba billet wana toza staff ndé doit boy toza staff tozwaka ba info ebele même et pas ba kofi et pas nani na quartier latin même ba orchestre nyonso wana staff na biso tozwaka ba info nango donc toza si toyeba déjà que non concert wana soyeka Igwe participer ki kofi pena peut-être alinga tonga moi kiosque lisusu pembeni na kacha lupango na ye vraiment yo nga na oyela onde na kasi na kimi dadi dans balukela ndeyo sanduku nazala message ba message ba question mo ba otunga ezo yinda awa to ki sous le roi de la forêt partenaire
marraine il y a concert moko ba parrain pardon il y a concert moko bazolinga ko beta po ba concert na poto ezonga sikoyo po anika wera ba musicien ba ebele na Kinshasa donc kitunga ba musicien d'autres otanga pe kombo te baza ebele pourquoi ka wera ouais pour répondre à la question na ozonga na question tuna idad omoni na vie kolinga te oza paniquer palpiter mon boy moni igwe a palpiter te igwe ma vraiment pour moi gaza mukolo wengi ala na palpiter ala ma vraiment na wengi n'esprit na marambutu omoni tangu ve na biso quadra benga igwe c'est non confrère na nga ya ndule na nga boy tozoko na bon sens to bige ba bengi biso to wera nem da benga rabat so tali na ba elesa benga ba mopao ba venyo kalongo banini bani abenga ba jiboro bani na ba concert ya ba grand hôtel ya 3 jours ba roga wera nem da benga rabat so tangu amonike ve na ya bengi et là c'est bon c'est tellement tatungele ga c'est un palpitaire atali mutona so ke concert wana et ça la moi j'ai c'est ngabe bona na brisquer batu na salata moi concert mo na benga ba petit ba tilapia ba matokolo ba nini ba sangana ba betandu na cadre ya déstabiliser ndula avant ya samedi po dagi samedi we concert à Mopao dimanche ya bango et vendredi ya Mopao samedi ya bango donc abeti na boule mo ke et ça net moi comparaison parce que abosani ke igwe a palpiter te igwe viva trop ai marambutu ya musique ntaka mutabeta to ke 21e année ya succès ada so abwa ki ratarate chaque année na succès donc atali abino pour na brisquer bateau non peut ça peut répondre c'est ba baraka na oyandule j'ai comme image le vendredi jour andule j'ai dit na pourquoi enveloppe payer lettre te nazana occupation andule ya toto nga stade banini c'est tellement jiboro tatungeleka déjà abenga ki ba petit ne ba matokolo ba tilapia moi pas a commencé lettre au conseil ça peut comme il rapporter ngeboa kai yo ba 50 ans na monde ba feta kango donc bazongi sango remix raisonner muto fete anniversaire no lelo oye ko zongi sa remix pour monique massa mo boué venaye abengi na mandulo bitenga pe na cha remix na cadre cha libaya parce que igwe babilo wana comprendre ngo tout to ba réalité maramno nezala tande na minute marambo to tuna ngai wana ya David Monso ya tie wera combien d'artistes ba na Congo tous belé bazé belé ya ko sakana te mais David Monso avant d'atala habité na marambo yo pona ndule zonga na mikili ya foka igwe so tali na ba image monanda bando kumisa igwe oza le phénomène oza danger papa ba ne belo fulo tala te akumisa na ba façon tout mais ce que bien igwe po ani igwe za visionnaire mopa aleka na B1 et papa Pimboma confrère na yo batuna e pona wero ko lo banini obi langage wana kanga ontilo loba na mission congolais tout mutaleki wera na obule ate abi mutanza grand bouliste ye maso boche ata ministre ya culture et art ye ba musique na Congo etambola kitoko mopao mutalobelo ko wana mo est-ce que ko sitana mutabenda non azo luka nani donc talasko biloko wana mopao aloba makambo wana mais soki makambo oyo David Monso ye na ngwana soki dans la contre boule directement Hugo Timbela ngale tingala par na ngai ya pona za franga na obanga na sens nini parce que mon David Monso c'est un producteur oh penda et bani nanu na mutu na produit moko azana ngola minutes oyo et produit wana azape moko ya mwana na bino o monte ke eripe ko sukela bango mabete lobi non même pas moi zanini o moni ke za eza phénomène ba combattant on a posé to songisa ndule na niveau Europe toko boya ngo bongo teza kamba lisolo sko lisolo neta mbolaka ndeni lisolo sengake producteur ye moko ti afanda katala bigi lisolo pone kende bien muto na ko la majorité plurielle pour igwa la majorité plurielle na Congo ba fane belé partout monde entier yi parce que pona mokile yo kela ye il faut pas mokile yo kela ba concert zo na niveau Europe il faut ga igwe yango mona intéressant igwe il faut ça apparaît à kumisi bon igwe na fromage na munoko parce que total ba renard bazar donc na rolinga tena fungola munoko pa fromage na ngekoya donc total là surtout monika keba carrément moi rendula ne beta maté mais surtout moni j'ai que kitoko au moins que igwe kwa sime marambuto kozala pareil marambuto mais
natanga ki na ba liste ba petit tout ba vieux ba petit ba ozala bon tema da ba ngimi da ba moni da ke parrain na bango faut da igwe ngai sengo na ngango wana pa batali ke tout le monde ozala na ba matokolo ba tilapia ba fali pupa ba gramopo ba jiboro ba tatungeleka ba tutu ba kozala ka bango boya na bango pe goya po ebele pe ba biki bazala ba na ba guerre na igwe lo ko pe pa zale parrain ba boyi na bango pe goya so ba bona bango goya ezo dépendre na bango ti yemo wata moni suko moni za kanini ezake David Moussa tali force na za trop puissant na niveau Congo pour na niveau Congo et salamate politique ele kana mboka ba shege ba colonel ba kangi ba prince un artiste monsieur Moraya legi na mutu ka biba ya bolongola ba pine bo chango mopandi tout le monde ba longola salamate ba benga le mukonja ba shege papa ya ba shege siko yango pe nga na obangela bino ba jeune garçon bo ba intellectuel ba to mayele boko ko kota na kati ya groupe ba shege omoni wengeza ensemble à tout le monde ben telo baza ba shege ba on est alors net monde na monde tout le monde azalaka ba shege ben telo donc ba dog net na minute neti na groupe national les chanceliers président na ngwaza docteur reconnu na mboko docteur Ig Malong na pese ba salutation ko tazali reconnu to mona do ba Jean-Marc Kabunda donc batumo boye ben telo batanga trop ba cover mousse jif noir orange batu batanga trop donc wenge za bongo wenge tozana batumo boye eza le monde tout le monde bazala donc yango moni Igwe zara le roi de la forêt donc le roi ya monde tout le monde bazala donc na concert wana Igwe ambulise yemo yebi tia ndimi ba engagement na kaza parrain c'est que tali alali na ba paramètres nous sommes monde que Jésus kitoko yango na sali bongo. Merci beaucoup à Sandou Kounenge au expliquer biso vraiment je souhaite déjà un bon séjour na Yemoko Rossignol moi je souhaite vraiment na Atakin bon séjour à toi mon ami personnel donc bon séjour na bino nyonso vraiment tokomi koshite moi na suka metro shite moi na suka te Sandou Kountoza na vidéo moko cher internaute thank you very nice je suis là avec les enfants de Sankara de Punta Zonga mais tokali pe mo ba nunu wana fona tena ngambo dadi po na myoka ni question na nunu na ngambo mais tokali mo ba nunu c'est gentil alors c'est très très gentil alors ils sont là ça va tu vas bien alors tu peux dire quoi au revoir tonton voilà merci vas-y Samada bah au revoir voilà. Ok, Sankara, félicitations. Donc, à ça, qui tout aux vidéo, oyo, parce que Toyoka qui a ébélé au Boloba qui est ban à Sankara, baza boye, ba porte-parole, baza la boye. Mais to comme ban à Sankara, va tenir vraiment moi temps, il y a conversation, na Igwe de le roi de la forêt, pendant on peut ça au revoir, il y a Ozong à Kinshasa. Na ebité, so go répondre, biso na place wana nini, Igwe ça le loko wana, pour à répondre bango. To asale loko wana na ebité na mutozana na ta maison mais kana ko expliquer biso Igwe kuta ça ni loko te pas la tibiso bana Sankara moi au revoir moi ça li bien ouais ils a juste que pour na olakisa Sankara azara sous porte-parole te Sankara wana za patron wana za patron atikela chiko wa porte-parole ba bundana porte-parole mo azara na muno mo esala ya jibuo naibi kutu komo na ete awota ko somba boucle d'oreille mo ya munya ton États-Unis ya gangelia o kena na boucle na sombi boucle ozo somba boucle d'oreille ozana mwasi na ndakute célibataire o mususu wana elunge kangama neti poso ya ngando tipo na vana na kitambo kota mai donc mais pas na bango kutu donc mutumo ngape ko bobo sunga biso te Mosaka mbila alugai kusimba Sankara mais abosani ke Sankara liki na nyonso mutu akena mikili kaka na soki na 60 ans tipo na akoza ta ba 70 ans on a acte de naissance na oh mais biso to bi histoire ba tipo wana donc Mosaka aga mukolo makasi akoza pe ata ba koza ba wala na Igwe na ba age ninga zana akoza aza mukolo e pa jiburo mais amega ko gafe pour na Sankara a gafe même pour na famille awira mais pour la famille awira to landa te parce que ayebi famille awira te ayebi même masi de jité ba vana ni quartier mogote masi déjà vana na nina avana na ye yuma ya Mosaka vana na Kitambo
mais masi déjà vana na Jamaïque donc batikala au monde na te ata niveau na été pour na côté kuna alongwa pour na côté ya Sankara asimba Sankara te pour Sankara aliki na nyonso ta lobi a auto somela momine jeep yimo kana jeep mo na ya mobamba ye siko ye yuma o ya Mosaka azana nini auto États-Unis na ba couper ba zonkion ba couper ba souda azola talatango na be mission ko leka na ba gondo siko oya oroleka ofinga maison mère ofinga wera ofinga Sankara na nini oyo zanango en tout cas mon frère lukana okena no bongisa na pona yo luko kendo bongisa pona yo olongola mwa ba buto ko te olongola ba buto zanango wana comme ça oya to swana po boye okoswana na mutu te ti eza biso ba fanatique ya wera to lekio na nyonso po to lati chic tout ça swag yo na tikalo mona elo wa malongo la tate na tikalo mona mwasi note na tikalo mona le obenda pe makuno lingo bakisa nini po dada lobi presque mingi to komi pena na suka moni batu misusu ko swana na bango te po so libabe ya vie mutu so mi de ana ba 60 ara e pa bango eza dia ko loka eza libabe do banda abungsara chambre baninga bazwa ta studio bayata bayo lugo bongisa ta studio mais yo tina 65 o bongsara chambre kitoko koleka salon papa na mama siko bakoko ya papa na mama baolala biso bae congé au moins teke ça mabe pena do mi bongisa na nu famille avoyo takaka batu miso po bakoko pe ya bandeko no il faut pe bayo olala na chambre yo kanga wana ya yo ti. Merci beaucoup chers internautes, vraiment to chité la fin comme on dit toujours kenda ko yamba ba payate eza vraiment ndako lipambolité biso vraiment na royaume allemand to yamba ba paya porte biso eza ouverte pour na bato nyonso. J'espère que ba invité na biso bazala qui vraiment trop tranquille bazala qui à l'aise ba répondre na mituna na biso nyonso sanduku na ngambu na yo soki okoloba un mot pour na papa na biso papa Ali Maïmona parce que c'est un homme qui se bat vraiment pour de jeunes boza ba jeune boza futur ya lobby donc non ba te que boza toza ba jeune toza futur ya lobby demain on s'appellera papa maman donc un mot justement pour le PDG Ali Maïmona, papa social. Pour na père na biso, on a père na biso ya wenge. Donc papa Ali Maïmona, donc chanson des obeta mikolo, donc carton, on s'est rentré à part que père na osenga la moussa moi pour moi nzembo pour nzembo za carton. C'est Sili. Et si là da clip les karamaramuto tout. Pourquoi prouver biso pour ton dit m'appeler Sili à moi morceau. Nzembo Ali Maïmona yo tiki bolingo nanga isolé awana zolé la PDG Maïmona yo tiki bolingo nanga isolé. Waouh, donc on sentit pendant que Nzembo ezali parce que ekotiko vraiment ça va. Nzembo ezala donc et là on senga père toi na posa père comme ba débat to ba papa Ali Maïmona ba to ba député na mboka o. Donc biso bana na yeto za na to soutenir à 100%. Donc wenge za wana ba père wana ba to mo faut ba député na mboka oyo. Donc to talara mukumba tikeli directeur. Papa Fire. Donc to luka da donc no ça la père papa Ali Maïmona biso bana na yo to zawa to ke luka da directeur na ndenga palais. Pour yende mtana charge makambutu na ndenga ya kin charge tout dépend l'homme interlo donc ba idée bien ba initiative à kitoko. Donc père biso toza na posa to ebi kozo kimango mais ko kimango te j'ai yango wana il faut za député na mboka pas ba réalisation zo sala oyo ba makambo zo sala yango nde ba jeune ba ozelela. Donc so comme sou ba député na ba mboka o makambo za kitoko. Donc père ba courage à trop donc big up na sepeli. Vraiment merci beaucoup, hein. Ça me va vraiment droit au cœur Maloba Oyo. Vraiment, to komi na souka, j'espère que hein, to chite penambangu naton. Moi 2 personnes, 3 personnes et ça biso moi et ça la biso moi bien parce que bah au signalinga déjà to compé na souka j'aurais dès juste 3 personnes. Bon, Ig Malongi papa social, Cover Moussa, Chitos Mbogelengi, Honorable Lutumba, Paris 20e, Joseph Raymond, Gisha Abdul, Mama Gina. Totalement biso pardon parce que to comme pas na souka biso ba ka biso to aba koka mususu to ya ki na ba chaise roulante pour comprendre que to tambolaka. To ina ngambo ya dadi moi 2 personnes 3 personnes peut ça la bien. Ouais, nga pesika Dr Ige Malongi papa social ye pena pesaka muto ayebite yawe yangona Ali Maïmona kwanga. Donc ye pena fin ve postuler
biso toza bana no toza toko chama beaucoup donc toza pona yo Gina la poétesse na Autriche Titi Kaima fait de mieux cover Moussa Juif Noir Lix na Lix na bossa na te Laetitia Mazela na Canada na bossa na te Alvin Kalenda Gisha na Sénégal zalaka représentant Bongo Obama Chitos. Merci Daddy. Toyena ngambo sanduku moi baya yo mi balé. Bayanga ezana ba salutation na président na ngamo papa social Dr Ig Malongi. Ba salutation yango wana cover Moussa Juif Noir Orange. Na mona lisusu Alpha Mampouya Lumière de Paris. Joseph Raymond Paris 20e. Chitos Mbogelengi Garisha Eric Pongo. Donc ba salutation à ma famille aussi donc Kovo Sanduku, moi à Londres solo, Papicho Sanduku, Eddie Sanduku, donc Jean Sanduku et ma mère aussi, maman Georgine, salutation. PDG, coup de pouce sur la fondation Pena. Donc il faut la stratégie moussou bagisama pour la jeunesse Pena na pour ça encadrement makasi. Donc côté DG na bisoté talara nega patika obito côté na parler pour na bisope to promouvoir fondation na ndenge na bisope à les chancelier. Donc na kati pour na visibilité salara donc sunga biso jeunesse to sengara soutien na eux et ça biso bien. Alors pesa Orisungu merci beaucoup. Là déjà, nous souhaitons déjà semaine et là moi comme on dit toujours que mutuna mutu oh azalakana batuna vraiment là respect hein oh penda et outil depuis moko le DG Firé a souhaité déjà semaine et là mon abaye parce que tout le monde a déjà Christian Baya donc Christian Baya déjà bonsoir nayo na part il y a DG Fir et puis on voit là aussi Patrick Mouyamba bonsoir nayo si na part il y a DG Fir et je vois Cédric Katoa là na Belgique vraiment DG Fir était salut aussi je vois Souriant Munganga vraiment pire, il y a DG Firé à saluer aussi de loin. Et je vois aussi Serge Kamanakacha États-Unis. Vraiment, hein? Mukoloela Muponayo, Namoni Lisusuana, en tout les États-Unis, toujours na part, il y a DG Firé. Comme on dit toujours que Mutuna Mutazalana Bayaye, Wana Penza Bayaye, Bautara Vumon à fond, Yamote Manaye. Parce que Tozuba Kombo depuis de loin, donc à Bengi Bisso. Oui. Europe, Titi Kayemba faire des millions. Merci beaucoup. Et là, je vois vraiment ma tante personnelle, la Brigitte Anani. Moi, si à Juselo, quoi, vraiment restaurant Lingua Nakati à Paris. Je vois lui-même Ambrose Okoko du Coco, vraiment, et Lamba, professeur de la SAP. Je continue toujours à dire, hein, bon séjour à Kinshasa. À lui-même, on appelle Rossi Rossignol, un bel homme, vraiment, qui toko wapi. Azope Manakimi, Namboka Kinshasa, vraiment, bon séjour à toi. Et Bilonio Sobolingarabiso partout dans le monde. Pardon. Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Clipo Gu. Jean-Marc Kabunda vraiment Alma Congo TV en vraiment tout solo là tous à l'Arabie papa Nabiso le roi comme je dis toujours que dans un royaume il y a toujours un roi donc dans le royaume Alma toi un roi Kamoko quand on voit hein, un grand homme directement on cite le nom de PDG, j'ai bien dit PDG Ali Maïmona. Parce que deux, plus que cet homme, je me tue. Unique en son genre, un homme social, un homme digne à son nom. Donc il mérite d'être à la place qu'il est. Donc il faut les qui s'accompagnent dans la famille. Il faut organiser. Il faut vendre sa jeune comme tara ba jeune ba ina banka lelo. Mais bandimi misala na ye. Siko yo oboya ye. Il faut bander la mokila nzambe. Vraiment un grand merci à vous papa. Merci pour tout ce que vous faites. Nous sommes toujours là. Ito ikaka pona bino. Vraiment jeunesse à Congo, ils ont vraiment besoin de battre le quoi à bino. Pour ezala lisusu parce que jeunesse na biso eke na kokufa. Et que nous coufa et aussi ngapena bino bo telemisa biso parce que soy biso ba manela pe tozo représenter moi ndambo toza nango c'est grâce à vous parce que vous êtes là donc ma bonne na biso pa nzambe abatela rabino bozala razala kaka papa malamu ba yeba na bana na ye fierté ya moboti ezande na bana donc comme vous voyez comme ça bozo mona déjà ba caméraman moko ya bien bozo mona déjà ba présentatrice ba présentateur ya bien na kati Alma Congo c'est grâce à lui-même le PDG Ali Maïmona soyo boye
sala mokili na yo na batu na yo ozwi biso batanzambo plier biso lokwa litoko oluki siko otia biso siko ta devoir to pesi yo ebela biso bato mokili to batanzambe pongumba biso tia biso na litoko po sa mokili non donc pour te dire que Milan il est toujours là incomparable futur député nazuango vraiment que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que vous faisiez. Vraiment un grand merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes toujours là. Donc, ne zappez jamais, jamais, jamais. Restez abonnés sur Alma Congo TV. Partagez nos vidéos. Commentez. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos conseils. Soyez posés en actualité au Lingio Benga Biso, numéro Ezawano Bengi Biso, au Pessi Biso. Parce qu'on est là juste pour travailler et ni pour ni donc. Je suis vraiment satisfait de la présence. Il va inviter parce qu'il va répondre à l'invitation. Merci à vous. Merci. Et merci à héros de ombre. Des hommes parce que Yannick. Yannick, n'a pas son mot pour Yobena. Souka, dans l'image. Vraiment, et là, on est dans la nebandel, pe souka lango. Descend ni ma koufa te mais si la. Pourquoi monsieur si la te? To comme la souka. Tout ça la razala après ça la bien. Bye bye.